Tant na koloba na ko s'adresser particulièrement à Excellence Nicolas Kazadi. Il faut que nous aider chef de l'État. Pour aider que le secteur de l'économie et le secteur de productivité, mais il y a possibilité de procéder pour régler Makambo Etali, augmentation, variation, il y a prix, il y a bilo kondeng ezali na wenze. C'est aider aussi le président de la République. Et puis qu'on s'adresse sur son maman Kabila. Oui toi. Tu comprends d'accord? Tu communiques tu vendis chaque jour, chaque heure, chaque minute, dollar et mat. Tu comprends d'accord? Tu autres kende na wenze. Bilo ko komata. Tu comprendre te. Yango to sengi bon mettre ba énergie sur place de sorte que nous tombons na stabilité, na taux de change, na terrain, gouvernement s'implique personnellement pour na collaborer to konsolana ba partenaire. O bazali kosala ke dollar et mata. Oui, Mbote, peuple congolais, votre humble serviteur David Tunga Béton, grand pays aimant invariable. On a vu Sarabino qui est dit Tungizate jamais Fachabi ou chef de l'État. Message Oyo Nana Lobagakeno, Toza Biso Tutu Nakamoko Zamboka Félix Antoine Tshisekedi. Seule façon il y a Biso qui contribue pour la conservation du pouvoir. Ils allaient dénoncer avec argument, avec ma preuve, pour nous compter ce qui est réellement soutenir le chef de l'État. Dans la Koloba, nous s'adresser particulièrement à Excellence Nicolas Kazadi. Il faut que nous aider le chef de l'État pour aider que le secteur de l'économie et le secteur de productivité, mais il y a possibilité de procéder pour régler Makambo Etali, augmentation, variation, il y a prix, il y a bilo kondeng ezali na wenze. C'est aider aussi le président de la République. Et puis qu'on s'adresse sur son maman Kabila. Oui toi. Tu comprends d'accord? Tu communiques tu vendis chaque jour, chaque heure, chaque minute, dollar et mat. Tu comprends d'accord? Tu autres kende na wenze. Bilo ko komata. Tu comprendre te. Yango to sengi bon mettre ba énergie sur place de sorte que nous tombons na stabilité, na taux de change, na terrain, gouvernement s'implique personnellement pour na collaborer to konsolana ba partenaire. O bazali kosala ke dollar et mata biloko mata na terrain. Parce qu'ils allaient contribuer dans le slogan le peuple d'abord. Ceux qui sont tolobité, banani mususu ba koloba. Et donc le président de la République se parlait aussi lorsque ça ne va pas, dans sens malamu.
Et nous n'avons pas mbela. On a dit mbela qui c'est le bien de vérité. Maman Kabedi, en tout cas, ndenge dollar est en terrain. Excellence Nicolas Kazadi. Biloko talo ndenge matina marché. Non. Botia ba énergie ensemble. Pour que le peuple à se retrouver dans le slogan le peuple d'abord. Merci. Biso vraiment bakongo to milingi te ya bale bazotiki biso fufu mo pe pas 200 fufu ya 300 et ça li 500 biso bakongo tozoto na te au moins biso bana na fufu boy ba te biso mo likuto mo courage ke école ezana ngote yango to boya ka école tala fufu vraiment fati et tala biso mo ko yo mtoza mo kondio tala la tela shure yo tala mama la gari yo tala sule bengo yo tala yo mutinde fata tikela oshaje bana beate yo tala biso manjaka e artiste monene yo tala vema mo pepe ya 200 fufu ya 300 et ko kisensa to ko lende nini to milingi te biso ba kongole e ko to milingana ko to za bo moko mboke kende liboso tala ba lo ko te ke baninga soki ba die bazata sana ndakolia ni pe boyo kani au moins biso bana to comme les autres il est très comme aussi marché. On s'adresse particulièrement à Excellence Nicolas Kazadi. Il faut que nous aider le chef de l'État. Pour que le secteur de l'économie et le secteur de productivité, mais il y a possibilité de procéder pour régler Makambo Etali, augmentation, variation, il y a prix, il y a bilo konde ngezali na wenze. C'est aider aussi le président de la République. Et puis qu'on s'adresse sur son maman Kabedi. Oui, toi. Tu comprends, tu comprends, tu vendis chaque jour, chaque heure, chaque minute, dollar et au matin. Tu comprends, tu comprends, na wenze. Bilo ko mata. Tu comprends, yango to sengi, vous mettre ba énergie sur place, de sorte que nous, tout le monde a stabilité, na taux de change, na terrain, gouvernement s'implique personnellement pour collaborer, pour collaborer avec les partenaires. Au bazali kosala ke dollar et mata. Qui ça ka soko longwa qui ça bali fait. Oh. Qui ça nemboka suka. Essaye ali felo yango yo essaye. Soko nyoko mingi akopela mingi tena ali felo. Ora baka pepo lo kwa yolo. Kazo sika kwa matete okoyeba. Omboka tala na ibiso. Na mabanki bapumbaka te. Mapeka pasi likola mokate. Mboka hindi. Ozombo na ibiso bambwa c'est ça la bongo collier comme le quoi les camps. Pas fallait que bino moko bozo kokate boza la pouvoir. Mais bino de botondi la pouvoir kuna bino la bino ba ministre, ba conseiller, ba nan. Mais tala ba décorer bino monde ba exode comme partout. Ce que biso ba to koloba so ki bino moko ba souffrir. Mais bino ka ndebo so kumi sati de ni 37. Bino ka 37 mo buta sala ka so ki 32 ans. Ezaki nde ya ofele. Ezaki ofele te. Pour peuple ande ko trouver pas na ye. Ndebo buta sala ki 37 ans, so ki 32 ans ngo bino ko ponga. Ako fana tie so, ako fana mboka ni tie so boya. Kala passion. C'est que to ko bomana kasi. C'est que to ko bomana mboko. Po eleki. Courant kutu te mbla to mona courant te.
misaka makala ezosala ata 1 mois ezosala ata 2 semaines te mpona nini courant emonanaka te basaka makala ekoma mike ekonda emata pri biloko ezomata nyonso ezomata carburant yango ebu toloba te apo baloba bazokela bino jalousie mpo balobaka ke bino bokozoka pouvoir te lelo bino bozwi pouvoir mais atokopesa raison na moto abaki bokozwa pouvoir te ayebaka soki te lelo pouvoir yango bozwi bino moko na bojuge moto aza na raison te bejo aza na raison te aboyaka bozwa yango po pouvoir yango bozwi bino moko bojuge biso na toloba te eloko nini tozomona tosepe na nini na pouvoir oyo nyonso mabe te pardon bozala gentil bozala ndeko na bino akende na ye tokabwana kimia esi bozwi pouvoir yango bino mpe bokoti na palmarès ya bato badirigant Congo sikoyo bokende nano botika bato bakoya kotelemisa mboka ngo ata ndambo batelemisa tolembi komi méchant elelo méchant nasali nini na kimbwa kokende opango ekomi ngambo nakufa banani bakolia ngata nakende mbozo